tingitinga dans cette tingitinga on a bandi ba faire tingitinga bandi ba faire te azalaki alors la commissionnaire azuka ka sommer logo ya tekeli bandela nanu tingitinga yo bandaki ba faire yazaki on a bandi ba faire yena na bandi te ya bandi ba faire ngade ana zade ali kolona ye ba faire sala za commissionnaire ki a sommer logo pa mutu ya tekinga na Zaka no rapide mbali yo benda moni benda koti ba mwasi abetika moko alali so aye azuka no rapide normal moi ça c'est payé pas c'est payé cano rapide do yemba mba ateza munki webi musala weba musala sexe za munki simba te simba sexe za la nene moi ça c'est payé là produit yango ko yesa siko basalela ngo ndenge za masima akozwa ngo mukeboye azuna mutuna ye mubali ya komi commencer yango 5 minutes atiki yango alo senti siko ezebenda njoto neki mubali siko mulai ou bien munene précisez vraiment mulai ou bien munene mulai na munene meilleur vœu na ba abonné na biso nyonso bonjour ou bonsoir par rapport à l'ère au bino Rolanda biso ngawa bino Mustafa Malembe ndene tsarabino ke bo mesana nanga et c'est moi Mikolo Belé tous ala qui vraiment visible était même musala au biso to mesana ko sala to continuer toujours ko sala la bino et puis ko pesa bino ba information par rapport ya ndenge to sala la rango na to ndenge na lo bakatu sala musala ya rapona ba information yango to yaka epai na bino nyoso bo mesana ko landa biso na ko banda boete son kena remercier ba o yangai mon patron mon deux jeunes man Mulingumba mon papa vraiment merci bat ba mona ki na dédia ki TFC nangai et pas mon cordon mon père spirituel Lukman Mulingumba po yenda lingaka na sala musala oyo le vieux Babimboli ya agence Badamo version ezaraso to zubilo na yo to comme satina porta ndako ya Mustafa ko bange assalamu alaikum Raphaël Boyenga Masananga Bakati Korega le grand couturier ya Nathalie Mpakangoma avant bango baye banga yo yebakanga to robeta masolo nanani déjà za habitué ya info plus Dr Guy oyo bao bayebi aleki l'équipe aleka na ba chaîne YouTube belé ateka ba kisa bokoko na ba tebele na ba to na ba Afrique du Sud ba témoignage ezali na ba mboka mususu pe ba témoignage ezali to lelo to lobana ye Paul to na mois de décembre to solo na ye lisusu nenga etseki biso ke non Mikolo azoko akokene na système ako détailler soka zui produit oyo alobeli yango to kende nano na système wana po liboso taki lokola tubandaki ko généraliser nyonso mais siko to komi azui produit moko a détailler yango na opesa mbote Dr Guy mbote bonjour boni santé skimezali Mikolo Belé docteur azali na ngolo nzambe ozana na ngolo nzambe docteur obenga yebiso ke Mikolo ye na système asika au détaillé pour batu musu ba mona na biloko ebele a docteur za na bakise ebele mais le big non siko ko sala système o ezake ozui produit moko bandi ko expliquer o bise ngai to solo la lelo yo mais matali bana mibali to bana nono matali bana mibali pona nini docteur mibali etali bana mibali otamso aza na sexe na ye likataliza muke sengi ya munene yango sengi ko kretango yango na produit wana na kotalisa o ndenge pato sunga bande kuna biso na mboka docteur siko to loba boye tuna mekana ko tuna ko za muke to munene za rappel na problème sexe soko za munene to peza mukie za kana problème sexe za mukie dans ce possible moi si boye ki o sentiment sexe moi si kwa koma na suka ndenge za laka parce que ayoki yo muke moi si ba ko za kanga bisaka to ba million na yo akoza pa bimili banda ke na ye biso to yo kaka ba mususu ke no ata za mukie soko yebi musala na yebi yango kaka ata za mukie yebi musala ko yeba musala sexe za mukie simba te simba sexe za la nene moi ça c'est pela moi ça c'est pela mais docteur olingo la kisabiso eloko ezanini ekokolisa ekoya mulai ekoya munene o mekana ko expliquer produit yango oyo okoyesa ye munene fongola te baolo baka produit yango mais na mo alwa ni na mafuta produit ekoyesa munene chato cha vraiment to cha produit yango ekoyesa siko basalela yango ndenge za masima akozwa yango mukeboye azuna mutuna ye ya mubali ya komi commencer yango 5 minutes atiki yango alo senti siko ezebenda njoto neki mubali siko mulai ou bien munene précisez vraiment mulai ou bien munene mulai na munene
Moulaï na monene. Mais docteur, qui t'a dit na sema coloté pour ba débordement pe zalaka. Alors massa on a mesure ya olinga ngo botige. Ils aura combien de temps pour mon agenonde na osale lango boye jour moko jour mi balé 3 jours une semaine pour mon réaction to ndenge nini. Yeso ba ni masman ngo commencer nango pour Alexa jour moko so achelelo Alexis jour moko tala dimanche olinga nango okata na ye. Donc soki pe ndeti toloba tina sama kolodo ikoko koma nango pe docteur. So linga sama koloza ndenge olinga so linga musique ndenge olinga. Ah, siko na landio na meka na kotuna tango lobike soka saleli mukolo moko alekisi siko soka saleli ngo chaque jour donc on sait que débordement. So saleli chaque jour ele kamulayi pata la dimension ya olinga ngo okata. Ah. Donc on a namba pantalon go bando toboka. Wata mulandenge ni. Eh, donc système olinga. On a alinga ngo lo lox. Alinga ngo parce que la Alexa jour azotala ndenge ezoyela. Ah. Soka mekimu madame amoni a senti un niveau na kotika na niveau na soka moni madame ga koka asipota ngota mona muki a continuer. Donc par rapport ya goût ya moto. Ya goût ya moto. Donc qui eza yo pesa ka dimension te. Eza moto ye moko ndenge ya lingeli yango so babike non ngana lingi bo ndenge tant moto zo pakola to expliquer tant moto zo pakola azotala. Nazalaki awa na pesi loko exemple nazalaki awa na komi awa. Ah so na pakoli lobi na komi awa. Donc ye momo atali pesko so kazalaki awa akomi awa. Azotala donc ye momo loba ah te bon ça va na moni na komi awa donc natika na no. Ezaka bongo. Ah docteur. Donc c'est que lo ezala siko elo kwango eza nini po na moni eza na nini ya nani na excusez na nini ya kisi nini ya mafuta kopakola est-ce que eza bokoko to eza munde. Oui salami ne bokoko ngata na sala kambe te na tazala. Balobi ba msuba mélange kazo beta ke nonga na sala bokoko menzo akenda na ye na ba bloko na ba mindele asombi aliaya asali on lokola produit boy. Na botami na famille ya bokoko na misana ka bokoko na sala ka mundele te. Na bibi ba kisa pe ya mundele te na sala ka bokoko. Docteur mais totango zolo ba likambo ya grandissement na likambo ya grandissement donc na mulai ou bien na munene et ça na ba msusu pe to yebi lelo bateka tolo bango pe bien nani docteur kitingi ya lobaka azad danger réparateur ya ba plan tingitinga danger te tingitingi tango na bandi ba faire tingitinga na bandi ba faire te azalaki alakola commissionnaire azuka ka somelo ko ya tekeli bandela nanu kitingi tango yo bandaki ba faire ya zaki tango na bandi ba faire ye na bandi te ya bandi ba faire ngade ana zade ali kolona ye ba faire sala za commissionnaire ki asomelo ko pa mutu ye tekinga na travail donc ya sala ke logo te donc ba makelelo anu za sala ya sala ke logo te wale ki ba niveau ngana za na ngoya ko za na ngopete oh yo leke na ba niveau a niveau ko vimbisa ya vimbisa ka goro te ya lata ala ba goro na ya sala so lata ba kopali na ye angola ta kama lo ba ka belele ka lata kopali na ye alati mbala moni ala sabino kaka njoto boya obimisa onta la sibino kana pantalon yo muna ngoza normal azana goro munene njoka te azana eloko ne ya lati ona njoto kana ko sala ngote nga sala eloko oyo bakoko balakisi ngai. Ah docteur donc ba révélation à makasi na makambango mais docteur to lelo to lobaki to lobela kaka bana mibali docteur lelo yo baya pe moi makaboze belé banoko ba olinga pe que non soka kei azala kaka donc nga kaka ba force mibali pesa nango ah neto nini les forces mibali benga canon rapide canon rapide tika o bois tout est canon rapide za canon rapide mbali oyo benda moni benda koti ba mwasi abetika moko alali so aye azui canon rapide normal moi ça c'est pelé pas c'est pelé canon rapide do yemba docteur mais sikoyo nini basale la ngo ndenge nini canon rapide basale la ngo pozo ngo kuye moko kuye wa mukie wana kozo moko na tongo moko na pourquoi osana ko la ki so bika ko beta no ka lelo osana ka journée ka lelo so bi osana ngo ki e bosana na corps osala ngo ki donc sali kir donc vandi nango donc comme le roi portion magique donc etikali yo donc so kutani ka canon rapide so kutani ka mama coup de tête ka ngidi donc wo
mais ba effet zate que o eza que lelo na meliango lobby po toyoka que ba kisa bokoko ezara na ba prescription moko ya normal te kisa bokoko ndo sa sala ngo na ba dose na ngo na sala ngo eza na effet moko ya mabete eza normal mnyonso ya repa na nga sepelaka akenabe normal sko na tuna susu kano rapide lobi que non ko sko kano rapide osa ndé nini azana endurance ya nini sexe ya mobile telema topé ezala que non na umela po to ana des problèmes itelemi na ko umela ezala na mama kano rapide ngeza boye que telemi sa yo umela depuis o mataki mer amonaka musala banda ba ko telema ke telemaki abo sikoso mtonga zani siko makasi pete kaze yo télévisie banini mais muyemo wa ki aza makasi te on sait la raton ça na pote hémorroïde potali bomo podi na ngo pezali ako traité wana ako sangisa ba mi bale wana meliona sangisi donc ko za que non mutana hémorroïde mais obeti ni na hémorroïde na kano rapide ba sangani malama ko chez muta sala rôle na ye donc koto yo avandisi koto kuna boya ye normal nenge zali docteur mais sikoyo babiloko yango totuna lelo toyokaka mpe dossier ya lelo tolobela yango tomeka mpe mokomisi oloba me tolekaka yango kaka tolobela dossier ya nkoro ezali nkoro ndenge eza wana tobapakola yango soki opakoli yango wana kovexe noki te bano mataki mwasi pozwa mai ya biso kimobali eza na pasi kozwa no eza na pasi moza basufi kaka kozwaka mpe mais babi bankoro yango mpe ya lokuta ebima docteur nkoro ya lokuta eza na ndenge na bango ndenge basala baproduit mpo toyebi ni badokter baza ebele minganga toza mpe ebele bakoko badokter baza ebele bata mundele mpe badokter baza ebele chaque moto aza na mayele ndenge asalelaka mosala na ye sikoyo tolobela lokola eloko lokola nkoro bamosusu balobi ono batiaka mai mekana explike bo etie lelo eza na bato ebele bayebi kosalela nkoro te ono soki azwi yango soki atie soki mai atie soki na likolo ya sexe apakangi sachet oyo nde tolobaka omidie mbika mekana explike na video yanga na midie mbika nkoro ndenge wana tokangi no chasse te koza mpe na mai eza na problème te ozwi kaka molangi ya moke so osomino ebele oningisi wana molangi evandi nango ozaka litangana okotisi ovandi na okoti na likata na biso ya kimobali mutu na biso okotisi eza likolo te okotisa ngo ndenge ozwa litangana okotisi so bi otiliza ngo na boye ozwi eza poussière ozwi soyi ozwi yango na soyi ozwi opakoli na likata kaka opakoli likolo kaka wana ovandi na yango ata ba 30 minutes wana osentir azobenda nzoto na kimobali so abendi wana sikoyo azokota siko so moni atiki kobenda wana deja koti na ye so kute na mwasi malamu normal po moko wana osentir deja mibali na yo so omoni kaka mwasi boye mobali nete eloko netelani sikoyo docteur oyo ezalaka keno na midi embikaki me momi aye te na ngana kene match na midi embiki momi aye te sikoyo suite nango ezalaka nini soki odembiki momi aye te mpo encore ndenge olobi ya qualité ya bien nga docteur ekini aza nango yango wana so odembiki momi aye te sukasuka mpo lukaka momi mpo ozalaka malaise eza na bainconvénient te esalaka combien de jours na nzoto koro wana so opakoli ya junior yango aza nango kosala 5 jours na nzoto etravaille kaka normal 5 jours donc okutani na temps okutani temps bongo docteur mais soki bato mosusu balobaka ono so obetika lelo lobi te bamosusu babetaka lelo lobi tobi tozala babokata bokoko toza ebele chaque moto aza na mosala ndenge asalaka chaque moto bana bamatiere ndenge atravaille siko baspécialité na oyo nga na tuni biloko nini oyo oza nango lisusu keno oyebike oyo maka ya banoko balingaka neti baforce yango wana natangi yango wana so noko mpa na posa azwaka chance ya mosala te aza na posa lupemba koya apesi lupemba azwi chance ya mosala docteur seke toloba mpe na système mpe ano mpe nganga nazanganga na niveau ya kotimi na ngai ya mboka te ntango olobi chance ekomi maka mosusu te docteur chance ezali moto mosusu mpe batilizaka ye
kolongole kotiliser na la famille na ye ba pesi qui se va sokoli azu chance donc t'as pas sokola rabat na sokola rabat donc netolo ba yo papa sokola donc mutu ba yebe la VP boye ça la passer ninga la passer a cholo boko tam so abi ni na pesi chance aux alibalo aux avi ça la ngape na pesi kisi et sokola aux chance na kisi o pesi kisi a sokona ngo wana su eza su bokoko te eza bokoko esala mina njete na biso o ka nzamba kele ah donc t'as pas biso siko to yebi on dene kasi yo oyeba ngo soko yeba na ngai oyeba ngo ah à part wana mutu ayepa na yo sokoli ye azupelu pemba donc ndeti ngape na boye donc na babulo pe to sala pe no la fi na pe ngape boye na peli na la vobo peli normal ah docteur GP boye yepe GP ye romo mona venda nazaki boye na changer boye ndeni ah sko bilo nini so docteur Rosa nango babiloko eza nango ebele esengi oyo na beti solo mutu nyonso aoya aposa akoya akobenga biloko akomozwa biloko nyonso aza na posa nango aya na posa eloko boye so abengi docteur na apparemment docteur par rapport ya baémission tosala wana bato ebele badéclarake numéro no elekaka te lelo bandela su numéro na yo mpo toza na bato ebele nakotanga bakombo awa te nga na yo lelo te donc tolekileki na mwa makambo ebele yo no mutu na yo telefone nekuta elekaka te so tomengi kobenga ye tolingaka tocontacte mpo yo koexplike bien te mais ye moko tolingaka so tobengi ye ma explike biso ata tokocontacte yo numéro nanga eza 089 61 42 936 080 donc on a plus 243 plus 243 89 61 42 936 donc nous deux sommes bien à docteur en direct moi quand on m'a appelé écoute tout quand on m'a appelé parce que docteur tozo qui est déjà dans chité les lots tozo ngana no moi mon ken et logo zo déranger les lots bana mi bali les lots ba mi sale komi ya makasi ebele mingi o ndenge ndeko de l'homme jamba lo bara les lots kini to vivre na ndenga to donc tellement to comme na 20 ya pe M Swazaki na palenga eloko lia te na comme mécanicien na comme maçon hémorroïde. Donc tu as vraiment soigné à hémorroïde vraiment sili. Son hémorroïde normal, nous sommes pas dans ngai docteur ina na mona muta déclaré te akuna ce que normal. Traitement c'est là on continue traitement hémorroïde et aura combien de temps? Le hémorroïde nezaki robetango ce que ça hémorroïde interne ezali simple ezali ce interne nena robetango pas 2 semaines ou la nelaki ce ezango ya simple ou la nota une semaine hémorroïde sili. Donc dans ma moto a belli hémorroïde pendant ba année belé yo yebisé pendant 2 semaines vraiment sili. Anata beli bene bele ça dépend produit mélange on a produit on a ça là toloba musombe bimaka musombe zo bima mususu ba biloko bimaka lokola ba zei mususu lokola nini bibon na seboye biloko wana nyonso docteur ça so bien wana ne bimi zei bimi musomba pa ozon ya kobaka so asaleka produit ya baki ezongi so bimaki ezongi so bandi ya komela esili nango. Donc dans biloko wana nyonso bon siko na bato yo baza ba impuissant ils na banoko mususu ke ya makenda moi dis sous pe so interne pe ça impuissant là pena moi si boye ba on était les matos vandi ka normal bon comme wala bazami comme kwa mibali njo to là na moi si wana za hémorroïde interne pour so ngo traitement nango il pas docteur gina traitement normal là pour tout monde so banika premier soin ka au moins pe ba on veut les carton telemi normal bon telemi zongi man normal zongi normal parce qu'on a bateau siko à part côté les matolo ba bota kate donc ta sali saka bana mibalo ba bota kate mibalo ba bota kate yango to bengi yango za bana kamba la bota kate so na posa azui moi si abota so ai pas docteur gi abota na ya facile ils aura combien de temps traitement non traitement lango so azui moi si qui c'est pas ça lango moi si na mobali ko salon une semaine ya azui moi na mwana asepeli siko tant ba sala lango ezak bazo meka to ezandeni bo sisi après bo meki tant sala lango ba kutana pena moi si donc tant bozo sala papa ezo kuta be maman ko peso moi ça kangize biso esili
donc la toza na bonne année bato nyonso ba na poto balandaka biso ba client na yo nyonso pe déjà ba yebi Dr Guy balandaka ye message nini yo ko yebisa bango ya neo tozo kende déjà ba meilleur ve na ngai na batuto ba meka ba mesana ko landa ngai ba meilleur ve na ngai na mon vieux Babi Mboli agence Badem yo vraiment ya Mustafa ko bange ndena lo baka assalamu alaikum ya consul Kibadi ya consul Kibadi ya consul Kibadi ya Blaise na obosa na yote Dr bato nyonso bako landa yo ba mesana déjà ko landa yo et puis ba client fidèle na yo pour rassurer bango nini na bané oyo to comme à la fin de l'année et puis 2021 bilo nini oyo ko yebisa bango keso ba yé bo dana ki kano rapide na yo kango te bana to banano ba émission bilo miso nini ko zala ko yebisa bango sengi ba client na ngai tala ma caméra oyo ko benga na numéro na ngai akoya kosepela za mula sika tozokota na nina sepesa mutu nyonso to sepela to fêter na sentiment de sengo ba produit ezali babenga bango basepela mpe na sepela bango basepela yo mpe osepela bato bapesa mbote baza te docteur te ngai naza moto ya bokoko na moto bapesa mbote te naasa nde mosala oyo moto nyonso asepela yango nde yango merci wana ezalaki Dr Guy oyo toyambaki oyo bamesana kolanda biso déjà na info plus bayebi déjà Dr Guy aleka déjà mais lelo toye na spécialité tozalaka na cas général tozalaka azalaka kwa généraliste mais alingi sikoyo na mikolo tokobanda obeta non azwi produit ndenge alakisi ke non abeti oyo expliquer donc moi 2-3 produits tokangami mais mage moi nini tese na ye ezali donc ayambaki biso na base na ye base ma ezali awa na ozone na DGC quant à moi vraiment nazolobaka ba meilleur v na ba nyonso ba mesana kolanda biso meilleur v na ngai na bani na mutu aza na assistance de longues jambes de tous les jours donc au mato zala na ye mes meilleurs v na mon papa mon 2G mon cordon Lukman Moudingumba mingi ISTG donc biso manga mana produit ISTG merci papa bato ba monaki na dédié qui vraiment tepse na ngai et pas na yo papa pour webisa nga que Mustafa faut ça la journalisme et ça la yo bien ya Babi Mboli ya agence Badem au Versi où ils allaient to zio donc agence Badem au Versi la promesse tenue donc ceux qui tozweli oyo eloko na yo partout tokozwa comme ça ti n'importe ndako na yo ya Consul Kibadi ya Nathalie Mpaka Ngoma Ravel Boyenga masa na ngai ekati non il y a Nathalie Mpaka Ngoma Ravel Boyenga Emmanuel Moussafou Korega les grands couturiers il y a Maïnga donc Eric Bikuru dans Saint-Étienne il y a Jolie Mabeka Mokondiaren Katia Mabeka la star Cayenne Diamant Vert de France petite sœur malgré Neti Kaka Kalou Djikonde agence Kaeka petit frère vraiment donc on a tiré la libellé donc nous on a besoin palin car nyonso a contacté ngai pour avoir des détails ya agence Kaeka donc Kalouji compte de business donc vous s'abonner massivement à Info Plus to kutani na numéro mususu bye.